Bandeko, la chanteuse Géa Licho, biso tovani na poto, menakin batie déjà parmi ba chanteur. Okomona penza Junior Wendo, tango atangi ba mama Tchala Mwana, atangi ba mama Bilabel, ba toto baleka ba Pongolof, ba mama Betty, tango azotanga génération sika, atangi Claudia Bakisa na poto, po alaka mingi na Congo, abetaka pe kuna, atangi Saralula, boyebiye, mwana ya Tchala Mwana, mwana kasi na ye, pe mwana ne ya miziki, pe batangi na Géa Licho. Sikini ba mama Pongolov et toyaki siko na ba mama mibale wana mama Mbilia na mama Tchala Mwana etant ba mama Tchala Mwana bazokola ndenge bakola ki bongo ndenge bakei pe lisusu mama Tchala Mwana totika na mama Mbilia et mama Mbilia azana leki nesi ko sindi leke de osadi o santike sindi leke pe loka zo kende boy baleki na bomba Saralula bazoya ba pas en Londres boy jeune fille na biso Claudia Bakisa tout ça na ba Géa Licho bazoya. Donc c'est-à-dire il y a pas fit. Ouais. Soyez les bienvenus. Elle est Donc, batangi 3 musiciens. Na musicien na plateau télévision. Alors, la chanteuse Géa Licho, makamone ezokende très bien. Ba journaliste bakoma koyambaye comme la chanteuse. YouTubeuse, influenceuse, maréchal équipe nationale, wane ya identité na ye, ye moko pe apresentaka yango na banzembo na ye, apresentaka yango na ba télévision ya Congo. Alors, bandeko, na kati équipe nationale super talent ya Karine Mokonzi, Géa Licho, en tout cas, ye carrière na ye, azwanga ame, akotika yango te, akosepare na carrière musicale na ye te, même à Bali. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Géa Licho ndenga zawana, modèle a pipe si na musique na ye, modèle pe e répondre ye. Po Géa Licho musique ne e bando répondre ye. Azoleka personnel, azoleka yemoko na ba télévision ya Congo, bazo ya mbebe comme chanteuse. Azosala ba show comme chanteuse na kata Kinshasa. Donc, même baninga na ye, ya lisano, ba chroniqueur, ba chroniqueuse, bango tu bakomotala Géa Licho na misu ya musicien. Seko lokola paza na producteur oya pezaka, Gauthier Mascotte. Ye moko pe Géa Licho, azotia susu kombo ya producteur ne en valeur na misala salaka. Producteur ne pe azotia produit ne en valeur, donc Géa Licho. Na batutu, Gauthier Mascotte azo produit na Kinshasa, soko tuni mokili, Gauthier Mascotte azo produire nani, bokotanga Géa Licho. Et tant que azo produit na ba musicien o bayebana déjà. Mais Géa Licho kombo eza liboso. Géa Licho, en tout cas, banda kitaki kin, azosala théorie muke.
ndenge asalelaki biso na Afrique du Sud. Théorie ebele, pratique tomonaki vraiment te. Oyo eza réalité. Mais na kati ya Kinshasa ya Congo, Géant Licho pratique vraiment azosala yango ya trop. Ata moninga na ye ayaki awa Fivette Mayemba aloba ne tika musique eza pasi, musique nazosala ezali ya boye wana ezali jalousie. Eza réalité te. Ezali nde Fivette Mayemba boyebi bien. Tolandai na kati ya internet ya tomona bandeko oyo eza rando te eya problème te. Ezaka mpona lakisa bino Fivette Mayemba mokolo liboso abima mpona koloba mpona gel ezalaki mpo apakabola na Karine Mokonzi no alobaki media wana eza mabe ayebi bato wana bien adresaki mbala moko na Karine Mokonzi mpo Fivette Mayemba ayebi Karine avant. Mais ntango gel abemi ye pa Karine ayebi kutu Karine te me amona Karine avant. Mais koyeba ayebi te ntango apusani na ye ale Fivette Mayemba alobaki nini napusani pembeni na ye koyebaki baza bongo te poni alobaki bon parce que eza te kapusani amoni Karine différent ayebaki Karine ke ndenge atalaka ye na ndenge amona ye avant ayebi ke Karine azotiane Jael na mobulu te. Au contraire ayebaki Jael makambo ezofungwama lisusu ye alaki na pasi nde mpo ye azalaki wana te. Mais ntango apusani pembeni ye bakoti na kati ya groupe alobi eza bien. Donc ndenge moko Jael Licho ndenge azoyemba bongo soki alobaki na Fivette yaka toyembaka ensemble yo mpo ozoyemba nga mpe nazoyemba eza neti groupe ya badanseuse akala bakomi bachanteuse bolingai boyoka Fivette Mayemba aninga koloba tozosala musique ya solo. Mais Jael Licho mpe aza na producteur aza na baconseiller surtout moto bayembaka na ye propre ndeko ne lisusu leki oyo ya ye biologique Prince Lukoki bato mpe bazopuye na Congo propre famille na ye famille Bosange famille moko bayebi monde ya musique bayebi monde ya showbiz bayebi monde ya télévision bango moko baza bato ba télévision baza pe na ba moyen. Donc Jael Licho la chanteuse de la musique facile makambo ezokende bien. En plus na kata Congo aza mutu reine ya musique facile mais azosala makambo ya dire. Donc arepetaka pe aza na ba musicien aza na ba danseur ya zwi ba danseuse te akozwa bango mikolo koya na kanisa to style na ye ezali ba danseur. En tout cas eza pe bien po Jael aza mutu ya kopia ba show. Tout d'abord kombo na ye ezali show lokola kombo na eza show aza na nzoto ya bien aza na bakourbure ya bien alors aza mutu fo apiaka ba show. Soki abeti concert na maillot de bain elakisi te ke atikali motakala alakisa nzoto abenda bato non aza Jael Licho akokobeta estile ya bamusicien esalamaka bomonaka babeyonsi bateni balataka mosusu neti bamaillot de bain eza bascène oyo ezoleka ezokipe te kaza bantu aza mokongo non parce que aza mutu ya musique facile mpe koleka na YouTube na banini ye bakonkera na ye baza babantu te baza mpe na territoire ya bakongo te bazali niveau partout international. Alors fo apiaka scène na image internationale siko kombone Jael Licho. Donc aza mpona kopesaka bashow aza mpona kopesa baconcert te esoki kaka concert to karaoke to likambo boye non ye aza moto ya bashow mpenza. Donc fo azalaka trop sexy mpo aza mpe na nzoto oyo esengaka ngo badanser mpe ndenge wana. En tout cas Jael Licho
na Kinshasa makambo ezokende kitoko bandimi ye na kati ya Kinshasa nga papa robo naye kondima ye kaka sikoyo me bato ebele si bandimaki ye avant ngai. J'ai Licho, la chanteuse, la reine de la musique facile. En tout cas, bonne chance. Ah, Batcheona Claudia Bakissa, Batcheona Sarah Lula. En tout cas, baza ba diversaire no déjà. Le cas moyen, on y est à Bango, bien sûr, on est à Bango. Ciao. Oh, atabanda ko cha bilamba. Oh, ke bilambe komi mutu. Ah, gloire. Arina bokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ah, ona nabino bela ya matote nzambe zakaka kinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karina mokonzi oya lesa mide yane. Ayolele sanako ya rieta. Yo lele ayolele Karine mokonzi mesi na yo Ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele merci ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine mokonzi mesi na yo ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine mokonzi mesi na yo ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine mokonzi mesi na yo ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine mokonzi mesi na yo ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine mokonzi mesi na yo ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine mokonzi mesi na yo ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine mokonzi mesi na yo ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Azana, chaîne de Kitoko, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le kate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelenge ya combat, congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le kate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.